si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. L'ancien conseiller spécial en matière de sécurité du président Mobutu Sese Seko, Honoré Ngbanda Nzamboko Atumba, responsable de la PARECO, est mort ce dimanche 21 mars 2021 au Maroc suite au cancer de la prostate. Né un certain 5 mai 1946, Honoré Ngbanda, qui vivait en Europe depuis la chute du régime du président Mobutu en mai 1997, devait fêter ses 75 ans dans 2 mois. Ancien ministre de la Défense de la Deuxième République, Honoré Ngbanda était baptisé par les Quinois avec le sobriquet de Terminator et il a joué plusieurs rôles à cette époque. La rédaction des Koulimedia TV présente ses condoléances à la famille politique de la République démocratique du Congo ainsi qu'à la famille biologique de Ngbanda Nzamboko Atumba, décédé ce dimanche 21 mars 2021 suite au cancer de la prostate. L'ancien conseiller spécial en matière de sécurité du président Mobutu Sese Seko, Honoré Ngbanda Nzamboko Atumba, responsable de la PARECO, est mort ce dimanche 21 mars 2021 au Maroc suite au cancer de la prostate. Né un certain 5 mai 1946, Honoré Ngbanda, qui vivait en Europe depuis la chute du régime du président Mobutu en mai 1997, devait fêter ses 75 ans dans 2 mois. Ancien ministre de la Défense de la Deuxième République, Honoré Ngbanda était baptisé par les Quinois avec le sobriquet de Terminator et il a joué plusieurs rôles à cette époque. La rédaction des Koulimedia TV présente ses condoléances à la famille politique de la République démocratique du Congo ainsi qu'à la famille biologique de Ngbanda Nzamboko Atumba, décédé ce dimanche 21 mars 2021 suite au cancer de la prostate. L'ancien conseiller spécial en matière de sécurité du président Mobutu Sese Seko, Honoré Ngbanda Nzamboko Atumba, responsable de la PARECO, est mort ce dimanche 21 mars 2021 au Maroc suite au cancer de la prostate. Né un certain 5 mai 1946, Honoré Ngbanda, qui vivait en Europe depuis la chute du régime du président Mobutu en mai 1997, devait fêter ses 75 ans dans 2 mois. Ancien ministre de la Défense de la Deuxième République, Honoré Ngbanda était baptisé par les Quinois avec le sobriquet de Terminator et il a joué plusieurs rôles à cette époque. La rédaction des Koulimedia TV présente ses condoléances à la famille politique de la République démocratique du Congo ainsi qu'à la famille biologique de Ngbanda Nzamboko Atumba, décédé ce dimanche 21 mars 2021 suite au cancer de la prostate. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà. Tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nani alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu.
nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo, nanyalakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borfelin bana bitike, mosungi ya baveuve, mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba, Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale, kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai mpona bomoi, naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie, nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te ebobeli nzela na yo. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo, nanyalakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borfelin bana bitike, mosungi ya baveuve, mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya baini nanga. C'est avec assurance nakoyemba, Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Nazalaki mpate oyo atungaki nzela, kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela. Tais-toi les mon berger. David alobi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oza mobateli pate oyo amemaka ngai esika matiti ya mobesu ezali, oye nalia natondisa malesi. Oza nzambe na ngai. Oh Jésus. Alléluia. C'est avec conviction nakoyemba, Yesu azali lisungi na nga, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Nakabela yoki bolenge na ngai, nakabela yoki bolenge na ngai, sala na ngai nyonso olingi, kasi na suka nayebi te naza molongi. Alleluya. Nzela na yo etesebaka te. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kuli Media TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés.